que la maladie non sa personnalité TV bozomo la kaka ambiance eza na terrain Bouddha et sika oyo pasteur de la foi abongisaki prière oyo alobaki ke Nzambe amona ba comédien parce que ba comédien ba kufi ebele lelo prière bomoni nde ba comédien ba répondre ebele parce que bayoki mungonga musali na Nzambe na esa bino la personnalité TV TV eza radio TV eza bilili bozomona ba comédien bazo bina bazo sepela boza toujours connecté à personnalité TV boko raté eloko moko te ozo le kakata na terrain Bouddha awa na lingi bino mini mama Doris le ma personnalité. Merci Bandeko Nyonso et où tu es pas Nzambe. Donc c'est le Seigneur qui m'a ordonné de le faire. Yango no monito sali yango. Donc ça ainsi dit l'Éternel. Résultat yango ka yango yemo Yesu Masia Nazareth en Christ. Wana penda na zana idée nango te na mona ki ka Nzamba lobena sana c'est à cause de la foi nango chaque année. Bandeko to kanisa pe chaque année ba benga nga to sala activité pour ba ofele mais oyo izaka Nzamba lobi o etikali na yebite soki awoloba na ke na gauche encore nango na ke na droite na ke mais pour le moment na yebi na elo te bobonde la pe ka Nzambe yemoko a orienté pour na sentiment et salamate. Voilà. Non, ils appellent Nzambe. Toye n'appelle l'invitation à faire ta mototé. Toye Nzambe a bengi biso na nzela musali na ye, pasteur Jean-Paul Mayata. La Bible dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toye pour répondre à l'appel à Nzambe. Nyonso tosaka makas na biso moko. Et c'est qui comédien c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre le cœur chagrin. Pour Tomi Kotisaki na kolukana ndenge na biso. Kolukana makas na biso yango kotisi en. Et kotisi kindumba kindoki bonganga. Mabe ya ndenge na ndenge. Et kindumba ngo ya kipede ya lesbienne mabe koti mingi ememi liwa. Et même Koufa non seulement physique, mais Koufa spirituel, Koufa professionnel. Koufa professionnel. Les autres, tozangi ba producteur, tozangi ba mécène, tozangi ba annonceur, ba sponsor. Yangwana, esengela kitoye ba ke Nzambe nde mukonzi, comme ils ont c'est pas Nzambe, talatina. Nazaki parmi bato liboso ya koya lelo on a répondre appel à Nzambe. Merci. Et c'était un grand jour pour Nabiso, tozali dans la joie que événement ya boina no salamate, c'est la première fois salami donc c'est une joie et lengi pour Nabiso comme on a que lelo toye potoluka elongi ya Nzambe. Satan a sarana biso bandakala Satan a dirigé trop. Nous devons travailler dans compte de Satan trop. Tout dans ma maladie ndenge aujourd'hui va mort brusque. C'est pourquoi les lots na dikanisi ya Jean-Paul Mayata de la foi o ya sungiso Nzamba lobela ki ke tokuta na lelo. Donc ezali elenge ya mingi pour que tokuta na lelo bisonyo soboye to simba ilamba ya Jésus et to nous retrouver na kombo na Jésus Christ. Voilà. Merci. Bon, journal est l'autre, Nzambe, merci. Pour
lisanga asangisi biso lelo toye ko célébrer kombo na ye toye ko célébrer kombo na ye toye ko kumisa ye to ba comédien to sangani pona ko kumisa nzambo azopesa biso pe manabo moy oyo azobatela biso apesi biso talent toye ko célébrer pe ko kumisa ye po etaza nzambe mama donc salemate pe salemi parce que likambo nyonso ezana makambo nzambe ezana ngonga oyo eza ngonga ya biso ba artiste comédien na bolingo ya nzambe na kati ya mosala tosalaka mpona mboka na biso en tant que ba artiste comédien cinéaste congolais nzambe avisitaki moko na biso na kombo ya papa de la foi Jean-Paul Mayata oyo asangisi biso mpona kokutana na nzambe mpona mosala na biso na kati na biso tosala mosala oyo ezali koedifie bato koedike bato mais bolingo ezali te bolingo wana comme ezali te liwa ekoti na kati na biso bobola ekoti pase ekoti yango nzambe comme azala nzambe na bolingo oyo tozali kopesa merci nkolo Yesu Kristu parce que nga nazali chrétien nabangaka nzambe natambolaka na bolingo donc ngai nasepeli vraiment na initiative maîtresse parce que biso tozali koapporte mosala monene na kati ya société na mboka na biso yango nayebisi baartiste comédien nyonso merci na nde barépondre biso na pakosiko tolobaka pakosiko amour du projet pakosiko intérêt général oyo wana ezali devise na biso yango moni ke nasepeli mpo na kati ya initiative oyo nasengi mpe na paster atika biso te akutanisa biso balider oyo tozokamba baartiste mpo na toyeba koedifie makambo sino pa tozokosala polémique ezanga ntina donc ezomema biso na kufa nasengi merci na bakonzi ya mboka basoutenir mosala ya nzambe basoutenir mosala ya nzambe nzambe apambola ye apambola comité d'organisation mpe bino nyonso presse oyo boaccompagne biso nzambe mpe apambola bino merci esengo eza na motema parce que kati na biso toza na moko oyo tobengi ye sentinelle aza kozwa makambo kouta epa na nzambe mpe kotransmettre yango na bacomédien esengo eza na motema makasi vraiment yango wana nzambe na likanisi monene apesi mpona mokolo ya lelo tosangana eza elakisa mpenza te bolingo esengeli ezala kati na biso donc nzambe akumbama na ye parce que pa nzambe azaka ezalaka te nzambe azalaka na hasard te ayebaki journal lelo ayebaki esika oyo mpona mokolo lelo ayebaki mpenza nini akosala mpona biso nzambe aza malamu. Je vais te parler, te dire quelque chose. Bonjour papa, na journal lelo nzamba mona ba comédie. lelo ezali journée moko exceptionnelle pamba te nzambe apesi inspiration ya pasteur de la foi asangisa basali masano mpo na losambo pamba te na monde ya art poisson ekoti kindoka ekoti kufa ekoti mais la Bible déclare Dieu peut changer la malédiction en bénédiction yango toye kogumbama epai na nzambe mpo te mababe masuma elongwa nzambe akotisa botombwami mpe bokasi na nzoto voilà pourquoi nous sommes dans la joie tobini toyembi nzambe amonisa asembola loboko na bakomede nyonso ya mboka na biso. Merci beaucoup. Yabama
parce que nous sommes des comédiens, nous sommes des biso, nous sommes des biso, atala pe biso. Donc atala pe biso, aton nous sabolingo kati na biso. Nyonso ya mabe, o eza ya moni satana, o eza ki ba plan ya diable. O ba comédie ba kolandana, o ba comédie ba kobela, o ba comédie ba kosala nini. Ekende musika au nom puissant de Jésus-Christ. Na sepeli banana kota musala o première fois. To sangani esika moko to kumisa nzambe. Vraiment eza excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Libananga saka ke toye ko implorer ma nzambe. Toye ko lelepa nzambe, toye ko lukelonga nzambe parce que ba message est bimi un peu belé par rapport à ba menace esprit de mort. Oh les autres tournent que la millier na biso ba artiste. Donc quand on est qui melo mosusu te et qui melo na biso nzambe, yango toye ko luka nzambe, yango toye ko belela ye, yango toye ko lela mawana ye parce que mosusu azate bobele ye. Pour le journal, nous avons des comédiens, des comédiens va répondre belé. Nous avons des pour le journal. Mais les comédiens vont soutenir la journée où collègue Nabango, pasteur de la foi, a organisé pour passer maladie. Koufa, n'a pas de difficulté de produire des émissions, sponsors, des mécènes, mais il faut te produire chaque semaine. Donc, Nzambe, à travers rendez-vous pasteur de la foi, a organisé pour que tout soit facilité dans Nyonso. En tant que président, comédien Nyonso, merci, Nandeko pasteur de la foi. Nzambe merci. Yenda za mettre à temps et à circonstance, yenda permettre journée et salama. Donc esa journée moko ya prière pour na biso ba comédien. To me to pe kosenga ma na Nzambe na likolo na biso. En tout cas, même pas pour la Liwakaka, mais ensemble pour la Moussa Nabiso. Tous en a problème belle, tous en a difficulté énorme. Donc, sans Nzambe, tout ça est l'eau montée. Il y a un pasteur de la foi, et Zamba Libosote, et Zapimba la Soukate, Bissono Tokuta la Rabou et la séance à prière et aux Amala Minki. Merci. Alléluia!
bunganga solo ezalaka bunganga na nzambe nzambe apambola bandeko na ngai ya catholique mpo babenga basali na nzambe beaucoup plus banganga nzambe parce que bacomprenant que nganga ya solo eza nde nzambe oyo azosala makambo na nzela ya basali na ye bien-aimé kanga miso esika oza c'est une recommandation de la part de Dieu. Mana Gasef Boko Kitanabino, merci mingi nzamba pambola bino. Bien-aimé, tous en congolais. Donc, Ata, aux associés nationalité Songolo, mais aux vivre dans le Congo. Artistes et comédiens, ma papa nanga, ma maman, ma yaya, on est des artistes congolais. Na bonde lieu sikanyos avec beaucoup de respect lokola leki, lokola mwana pona ba papa na biso, lokola leki pona ba yaya pe lokola mwana pe muninga na yo artiste oza a na bonde li na bande ko boye ko sunga biso. Artiste comédien besoin na biso à l'étranger. Na bonde li biso nyonso tokocha mabolongo na seto kita penza. S'il vous plaît, pardon yaya. La Bible dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira. Tout genou. À l'exception, il n'y a personne autour de genou mon côté. Na bonde lieu. Ce que c'est le lendo le fuka mate yaya, mais au kola la mukolomo qu'on a cercueil au boya pegola. La vie nanga sociale, la vie nanga spirituelle, c'est tous les plans. Na lingi lelo na kutana na yo. Yango na kui na se makolo na yo. Le kola moi si oya salaki atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait souffert entre le mains de plusieurs médecins, mais elle avait trouvé aucun soulagement. Mais le jour où artiste Akiti, Kolomona Yelelo, Akiti Atali Kombote, Atali Oyasanangote, Akiti Monaye. Il y a eu ce samedi la semaine, on a deuxième service, où est-ce que Salama na tango. Pour ça, 17 ans, on a Nzambe zo Salama. Na komba Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Alléluia. Yesu ndeko na bolingo olinga mingi yaya zo atan loba yaya artiste yaya tozo kufa mingi tokufa tana liwa nzambe mena liwa batu te totika l'éternellement terre Bible dit aucune pierre qui restera sur l'autre tozo kufa mais nous avons besoin de kufa na toi nakamani na yo na kotika yo te atabo kile lingi yo te Yesu masia lingi mingi Bible lobi bakotimo na mabulu pona bino kasi bango moko bakotelengana ata na
yo soki mokete liloba na yo nzambe elata bomoi na nga ana base soki yoza na base ya koluka kufa na nga ya kokanga kotumbama na nga na tomboli mabele soki oluki nga bonganga na nzambe nasali soki bokeba banganga mokili bango bakufaka me na ye liboso ya nganga oyo alonga liwa plede cause nakokufa boye te soki yesu masi alobi te yaya zongisa mabele landa losambo loba ndeka nazongisi mabele oyo nyonso oluka obwakilanga mabele na kunda na volonté ya nzambe te nga nabwakeli yo mabele ndenge nabwaki mabele oyo nyonso ozali mpo na nga yo telemi obeteli kolo maboko makasi ofandi na akufi na liwa ya nzambe te donc il y a quelqu'un qui est à son côté ne a créé les liwa. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui va dans le cimetière. C'est pas tout le monde qui va dans il y a des innocents. Pourquoi? Pour qui prudenter. Dans la Bible, un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Bien aimé dans le Seigneur. La Zopesa merci à maman Nabiso chocolat parce que elle était la première, si c'est la personne Oyo Tango a passé un message. Na songi un message. Oyo Kulutu Nangai Foster Soukari Elombe a passé un na RTNC. Tango ya Roger Fika Mundouira Saki malade. Alors, pasteur, on ne peut pas organiser une prière en faveur des comédiens, des artistes et comédiens. La sentinelle sonne la trompette. La sentinelle sonne la trompette. Sentinelle Azanan. Sentinelle Aza, babengi na dictionnaire soldat. Soldat Aza Moutou Asala na armée. Et quand le Seigneur Azobenga basali na ba sentinelle pour leur dire ceci. Na tchebino na kati armée de l'Éternel, c'est-à-dire na kati mapinga ya mokilité mapinga ya nzambe pour que bino bozala wana. Sokotali na armée, même président de la République, confiance na yesa plus na responsable ya armée. Parce que ceux qui armée sa makasité na mboka na ba frontière nyonso banguna bakokota. Raison pour laquelle na frontière nyonso, que ce soit frontière terrestre ou aérienne, au monde na kati armée, tozana ba police, tozana na armée ou benyango force armée aérienne, ceux qui aérienne. Donc on est juste pour nous veiller na makambo tali frontière na biso na ndenga likolo. Tozana auto bengi force armée fluviale oba veyaka na makambo tali mai. Ozo katsa mai ozo kena fleuve au traverser Brazzaville, mais ezana ba limite au Congo asuka kana ba soldat na ye tant bazo tambola ba ko dépasser te ba limite sans autorisation ya bato bazana ngam parce que pour violer territoire beaucoup ça la considérer pe lokola ba rebelle d'où masasi pe ko beta. Alors armée ezo ko assurer protection ya mboka, mais armée na solo bela awa eza armée ya mukilité na solo bela l'armée de l'Éternel. Donc armée ya nzambe eza armée oyo nzamba teba soldat na ye, c'est-à-dire basali auto bengi ba sentinelle avec un seul objectif ba veiller na ba âme na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba benganga on était encore un simple frère dans l'église. L'église n'a pas l'église Mère le Bon Samaritain. En 1998, nous avons même un programme comme modérateur. Le Seigneur me disait en 1998, dans la télévision, que nous avons un groupe à théâtre. Dans le bango toutefois, dans la salle théâtre, un groupe à Moutouté. Dans la télé Bon Samaritain et banda na 4 églises. Na bengi batuto bandi ba répétition première pièce théâtrale na zwaki révélation na ngo na 2001 et jusqu'à aujourd'hui il y a 18 ans tous na 4 antenne. Na yekoli na groupe à Moutouté. Quand on a commencé la première personne qui a commencé c'était ya Mundweri. Parce que ça qui a Angile to koti na antenne afona monaï. Na mona papa na biso nzamba kanisa bon papa sans souci. A bengi sa groupe matokenda ti lemba. Tokoma kuna à l'époque
azali kopesa biso mwa ba mate ya ndenge nini eloko asimbisaki ngai ya makasi alobi artiste comédien azali enseignant ala na lolenge na ye ya koloba na ndenge nyonso oyo esengeli alakisake aza molakisi asimbaka krete mais musala na ye eza musala ya balakisi. Bien aimé dans le Seigneur, oko réaliser lelo bakoki kopesa message na nzembo ekokoka na te so basui papa na biso masumu batelemisi papa elombe batelemisi masas batelemisi artiste comédien baza awa basali annonce ya likambo message ezokende plus vite que par rapport so basali yango na nzembo. Donc les artistes attirent babendaka manse bato ebele baye awa les artistes baza na eloko kati na bango. Bien aimé dans le Seigneur, yokanga naza mpenza na ntango mingi te. 2009 papa nanga m'appelait chasseur na chassaka bandimi baniamasaki bampate na nkolo na memi bango na église et na fani na sama kola père spirituel na ba succès nyonso nzambe apesa yi pendant 21 ans. Après 21 ans il m'a donné la permission d'aller créer et planter une église ndeto kendaki kosa la centre évangélique de la foi en Christ oyo nzambe na nzela ya théâtre atinda batu na nzela ya liloba na ye atinda batu lelo oyo bazosalela nzambe mpe bana na nzambe. Nzambe ayebisi ngai losambo osalango mpo soki osali yango te tu auras un problème na kotanga makila ya baartiste comédien oyo baokufa na mutu na yo. Totanga liloba na nzambe. Ézéchiel chapitre 33 verset 1er jusqu'au 7e verset. Ézéchiel chapitre 33 du 1er au 7e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Liloba na nzambe ba adressé yango epananga de la foi en ces mots na lolenge oyo. À l'époque Dieu parlait à Ézéchiel. Ce qui Bible c'est qui pour Ézéchiel, mais les sites kanga ba Bible ya pour Ézéchiel azaka lisusu te. Mais Bible ça ya kala elobela biso makambo sika. Biso toza ba vivant. Nzamba lobi na de la foi. Alobi ni fils de l'homme. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Lobana bana ya peuple na yo. Lobana ba comédien. Basokufa mingi. C'est vrai qu'il n'y aura qu'une pierre qui restera sur une autre. Motakotika na libanga zate. Mais liwa basokufa là. Et ça liwa na nzambe te. Kende ko yebisa ba comédien. Yebisa peuple na comédien. Et dis-leur. Yebisa bango boye. Lorsque je fais venir le paix sur un pays, tango épée ezotelema na mboka tango ngai nzambe na telemisi épée na milliers d'artistes. Alléluia. Yaya s'il vous plaît soko ofanda merci. Tout élément. Dalingo comprendre des choses. Épée ya nzambe c'est telemi na milliers d'artistes. Épée ya Satan peut telemi. Na lobi bien épée ya nzambe na épée ya Satan. Na vous expliquer pourquoi épée ya nzambe, pourquoi épée ya Satan. Nzambe et telemi pourquoi parce qu'il y a dans mode de circonstance président Lomé lelo na kati ya théâtre et loko nzamba bengi abomination et so sala na milliers d'artistes pédophilie mobali na mobali apesi mobali mususu nzoto na ye apesi ba sangisa nzoto lokola mwasi na mobali. Pourquoi pour artiste wa somba mutuka pour artiste on a matanga soki moto akufi to na raconte ya artiste comédien ya a côté le baba mona aye na mutuka atalo. Bien aimé merci. Merci yozo sala ndengwana. Merci. Mais yeba kama na Bible nzamba lobi c'est une abomination. Et loko zo sala nzamba permettre ngote yo artiste ko koleka na ko sala yango. Mais pendant que zo sala ngana telemi le loko sentinelle na zo fe na peuple. Yo kama kamuzamba solo. Azo telemisa épée ya nzamba. Et telemi pourquoi? Parce que ma soeur nzamba créé yo mwasi. A créé le mobali moko asala fina yo. Bobo tabana bo sala foyer. Na tana ye nzamba bongisi. Mais pendant que je parle, tala yo makambo sala kana muninga na mwasi. Kanda nzambe zo mata na milieu artistique. Kanda nzambe zo mata. Batoli ya ba papa ba kulutu bazaba mama mikolo. Oyoka ngote alobano nini? Olobane kabino sibosila. Motolo bi asila me yemta lakisa onzela. Afongona onzela yo ya to sali nzonzi facilement. Moyebisi ya wana yesa sila na poto esandenga. Oui. Ya wana pe memi na lesbianisme. Ya wana lelo ko moso mi basi kaka. Yo mwaso zo moninga no mwasi bosansane nzoto. Abomination multiple ensemble. Combien d'artistes basa ao?
yaya ngana ye toyoka na su malamu te atika ndako akenda bana batikali bango moko yaya siko na makambo boy yaya iskendeko wana oya sali ngai soko sola nete papa oya sali ngai ayebaka kofuta yango bien aimé epeta ngo telemi yoka na bisa yo tika satana kanga yo nzamba ya ko libérer yo mais soki nzamba condamné on a ko libérer yo ya aucun serviteur atazo mimisa ba comédien combien ba bumi mabala bato ba comédien combien veillé on suit téléphone on soya moi sobi na on la kisayo oyo ndone kana TV ozo sala banzonzi ozo boa kele ba jeton ya kolo mobali ozo boa kele ba jeton la Bible dit c'est que l'homme aura semé combien d'artistes mibali basa ao o balingi basi ya batu na poto o balike ya kote lio bonga ngokufi alo lobi na sokufa liwa nzambu charge ezo songa na ITPC ezo songa na bapako siko ezo songa na Emo nous le vivons ezo songa makambo ezo songa kaka pa ya bampaka oyo pourquoi metango zoke kozwa biloko ya batu o eza dina interdit okufa ofutaka te yesu alobi nazomona satana azoya epai na ngai le prince de ce monde nazobanga ete mpo eloko ne epa na ngai eza te mais soki eloko ne ezalaki seki veti akoki koya ozofuta nyongo nete so akoteli obongango okufi o baartiste bazokufa ntango ozolona ozoyeba te ozolona esengeli osala nini obuka alekoma tambola boye songa boye artiste asala boye o bakeluka mutu ngani bakekutana mutu o balie mbongo azonga boye o boye basala te o basundoli mutu mais yo moko ntango ozolona babiloko na yo ozoyeba teke ndenge ozolona matembele obuka ngai te. Pays prend dans son sein un homme. Yoka esengeli na barati na bango yoka iloba nzambe ntango epe na nge telemi baartiste comédie bazwamba rapona biso ndenge mpe nga nzambe azwinga na bandeko mosusu basala bandeko ya liko basala nzambe baza ebele bamama omengo baosala nzambe lelo toza ebele lelo nzambe aponi biso alobi boluka moto moko baartiste na milie na bino boluka moto moko botya ye lokola sentinelle ayaya naza leki nao naza mwana nga mpe na okufa toosambela te mpo tokufa te tosala ye biso azar eza te nzambe akosala nga mpe nazala nanga menise pasteur nakoza mpe pasteur cordonnier mais pourquoi ali biloko ebelebele nazwa mais nazwango na domaine ya théâtre te théâtre toyekola mpaka mikolo ntango na bandi théâtre esika nazoloba groupe le bon samaritain nalingi eza lokola groupe salo nosala groupe ya théâtre obwaka bato te na Congo seke kolia te bandeko bayebi fil te et je me suis dit nakolandaka ligne o ata passe nalandaka ligne o nzambe akomisa nga alleluya nakoki mpe kozala menuisier yaya mais pourquoi nzambe alingai nazala na milie na bino bandeko nanga basi na mibali nzambe apambola bino oyo boye apambola mpe oyo baye te mpo bazwi contre ta nzambe akanisa yoka liloba nzambe batelemisa mutu moko lokola sa sentinelle sentinelle aza oyo azofeye na vie ya bato aza na kati ya armée azobatela azobatina tina koyebisa yo ke président nasambelaka mpo na yo ke ndeko nanga artiste nasambelaka mpo na bino mais c'est la personne qui m'appelle au milieu de vous ye moko amona nga mpe akwa kosala nga bola nakodérange bino yaya nakodérange bino nakodérange bino moi naza évangéliste nazala peme na peuple alléluia écoutez alobi baartiste bozwa mutu moko kati na bino ekolo kozala nga lobi kozala ndeko mosusu basali na nzambe baza ebele oyo bayokaka ndeko na ngai na ntina na yo écoutez bien aimé dans le Seigneur alobi soki likambo ye oyo botelemisi na milie na bino lokola sentinelle asonne trompette okambikosi asonne trompette pasteur Ravi asonne trompette trompette yango nazosonne na miso na nzambe mpe na miso na yo artiste nazoorganize journée oyo eya na baretour ebele ezozelanga liwa mosusu eza lie na milie baartiste te mais eza na famille na bino bamoni osomi mwa motuka moko mama kulutu na bino tata mwasi alobi mwana ya Marguerite akomi na mbongo akomi kosunga mama na ye bitumba euti na famille mais ekoya kokomoka artiste biso bato tokolela famille no bato bakoyebana te bamonanaka mokolo batiaka bango penepene na cercueil mais mingi ezalaka famille artistique combien d'artistes bakontaka na Christ ti lelo po toosambela mpo na bino me baretour ya nsima na bino soki 10 demo basima na yo baya koluka biso ya toni baya koluka nga ata baza ya famille me baya koluka ngai mpo balobi ye moto asambelaka mpo na koprotege bango mpo nzambe abatela bango ndeko moko azwi message aza awa na activité oyo
babongisi babomanga po ndenge nazoluka na sauver âme ya baartiste epai na nzambe. Message eza awa soki otie tembe otuni nga na voice na oyebi so artiste comédien azwi message wana aza moko ya baartiste bayebana na mboka oyo. Alobi soki trompette nazosone nalobi liwe telemi epe telemi ata na famille na bino ata na milieu artistique ata na milieu oyo wapi makambo mabe conduite no mabe oyo sala monde ya ténèbre si bakangi barete ekomi ntango oyo osengi yokota na se esi bazwi kombono batie na liste ya bato bazokufa bamessage ebimi partout na iso oyebisa bino batangi bakombo ya bato baokufa nani andimaki après Afrika ekozala Solange Mindondo soki liwe bangi Solange Mindondo te ekobanga nga de la fois artiste na ye mwa nsima awa namoni na matanga ya Mundweri Solange ya mouvement basimba ina papa na nga bazoyemba nzembo atosangana tolingana na ANTPC mais où est-ce qu'elle est aujourd'hui? azalaki mpe na baprojet lokola yo azalaki na baprojet lokola yo na fai na bioko bala oyebi mokolo osana ba rendez-vous ba voyage ba déplacement mais ce qui est vrai oyebi mokolo okufa te nazo répéter nalobaka ngo na bamakambo atokanisa na banzembo toyemba tokokufa ya tokokufa ya vie ya tokokufa ya susi biso nyonso tokokufa basuneta tokokufa pendant que ozoyeba tokokufa osepela tokontinue na vie ozana pendant que oyeba tokokufa meka koleyebisa ngai yo oza na tanga koleka bale mondial oza na tanga koleka papa Dudu Ngafura yaya nini ezomemo na lolendo nini na milieu baartiste elingi olakisaka yo oleki baninga pourquoi na milieu baartiste yo ozoluka oboma moninga ata soko otikali yaya yo kovivre éternellement pourquoi respect eza te mwana moke azoyebisa yaya mokolo ye biso na télévision azoloba n'importe quoi mpo yaya na ye bongo bano baye nsima bakozala respect mpo bamikolo na art ndenge nini so na respecte mama top te oyo tokuta na théâtre mwana akoya na nsima na biso akolanda langage na ngai orespecte yo te mais pendant ke bino bobima na banzonzingi liboso biso toya lokola bana na nsima na bino bozomérite respect mpo bino bato bofongola nzela ya théâtre artiste et comédien nzambe alinga mona bacomédien mais c'est pas tous les comédiens epese telemi ye dit alobi nini soki oyomoni epe etelemi de la fois sonner trompette yango na sonné mais eza na bato papa jie osanzali baza ayoki trompette mais aye te oza mutuka bien eza na bato bakufa na volant oza na bafiboso namona comédien akufi ezalaki ne matanga ebale mondial so tuninga avec beaucoup de respect place ezalaki nazalaki tellement mwana moke nabimanaki moyibi na famille mpona kemata nayebi place ezalaki te mpo nayebaka bacommunauté nakendaka na loyenge mais nayebaki garde civile ezala bamikolo bayebi makambo garde civile ezala na matanga wana batongo otala ko biso tokwati toza mosika tomoni okoti na balabala oyo okoki kobimina na balabala oyo elandi na nsima parce que moye ozonga na meme nzela eza te bamikolo bazala na matanga wana baopesanga réseau jetela ntango ebale mondial akufa sikoyo okufa te contredire journée oyo na bien aimé retenir makambo nazolelisa yo loba nasalelaka nzambe oyo asala likolo na sete mais lokola j'ai pris un Dieu vivant oyo azwa forme ya moto akita na se akufa seko aza na bomoi epe trompette se sonne mpo epe sesali nini etelemi liwe ekosila te ekocontinue mais oyo akoyoka so trompette te yoka résultat ntango oyoki epe etelemi de la voix sonner trompette tokeya edi simikati non biologiquement je me fais partie de vos enfants parce que vous êtes mon papa nzambe abenganga yo oza papa nanga ozopesanga beaucoup de respect ozangi eloko osala te mpo ya awa mon papa mwana oyo akoloba nini na art devant yo naza lokola Jean Baptiste oza lokola Yesu oyo okoba kofungola ata singa ya sandale na yo te na mosala oyo nzambe apesa biso mais oyo ye awa papa nazwaki telefone nanga te nabenga yo papa okoki koloba mpe cet enfant m'a pas appelé je peux pas partir parce qu'il ne m'a pas appelé il ne me considère pas tout et tout vous pouvez aussi le faire parce que vous êtes un papa devant moi nakoki mpe kolobaka papa limisa mpo nabengaki bato te mais pourquoi vous êtes venu
Papa va y être. Il faut avoir une occupation. Oui, bien sûr. Avoir une occupation, c'est sûr. Absolument, la localité. Mais papa, dans une matin, nous avons une convocation ensemble. Na ipe hotelemi ateza volonté nzambe te na ngeli ba otila ta mettre Fosca qui est koye ko akel ko défendre ba ko la liwa convocation ta mukili oyo otila mettre te convocation mukili aussi ba tikala avocat yo ko banga liwa a okende te ko répondre yo mo papa mama sonné papa na yeli boso na yeli boso na Jean-Paul Massamba na tele boso na ndeko pako siko ndeko ça c'est azate bandeko na biso ko za awa ya émotion le quoi. Et mon non vivant, c'est ça. Ça passe sur le coup. Oui, c'est un fiston. Et mon non vivant, réellement, et mon réellement non vivant. Il y a des savants, la télévision, papa, le rôle numéro 1. La l'équipe de Zoké, la Jean-Paul Massamba Tokalisa. La n'a pas Costico. La l'équipe est réellement non vivant. Oui, ça va négocier la petite tempête. Ce qui est paix et suis artiste et comédien. Bon, de la foi. Pour de la foi, il tombette, pour y aller au Sambela. Pour liwa, au coup, liwa, il y a Nzambe, mais au coup, liwa, tu es comme tu sois au Luka. Ni na famille, ni na milieu d'artistes. Yoka papa, toke ya iti. Peuple, il y a un azoko avec. Comédien, ce qui montre à Yoki Yango, mais à l'ingité, qu'on s'en averti. Et que l'épée vienne le surprendre, ira sur sa tête. Makila na ye ekotanga malikola mutu na ye moko makila wa kufa ndengwana ekotanga malikolo na ye moko toke papa. Il a entendu le son de la trompette. Son sera sur lui. Makila na ye kozalaka likolo na ye moko ekolanda ni papa masumu ekolanda Jean-Paul Massamba te ndekolanga ekolanda ndekolanga lo sanjo te ekolanda ndekolanga saite ekolanda te ekozali likolo na ye moko. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Ma comédie auto ça a ya ma Christ ça ça quitté akima kimbanga mataki yo petele ma pusana kolo batinza mayo ka bisika nyonso bien aimé et ça na batu pour bika basala mouvement ya bla ko sote ko kenina ote ba ko mona yo bien aimé et ça so pende ko non ya ma Christ ko ça pena makamba mutema to ça artiste ko ça profiter. Combat conseil pour l'artiste comédien nous connaissons la bango mais pour trouver grâce. On a abondé même aux artistes. Merci à Yanzamba Pambolo. Azare Salate Panzam. Après il fait ma kamnandenge aux anoka aux environs à Ozola Nanao. On n'y a comme mingi au salaga changement zate. Salamba. Zambalina changé au Galelo. Zambalina Yokelo Mawalera changé sur la finale. On n'y a pas la couple la batubation la balela la compta bonganga. Na ba famille ba ya compagnie ba ba tena ba mboka. Ba tena ko tika vina okuna. Projet za elem aussi ça. Aka ko simba ka te profiter la prière de l'artiste. Biso ko di malipamboli ko na ba comédie ba malipamboli. Yaka le on la prière la repentance. O ba nzambe limbi sanga na sopeli o motema nanga. O ba na via sika avant année aussi là. Ba nenyo se merci na balanda nyonso la personnalité TV bomoni du journal Lelo ya nzambe mona ba comédien bomoni vraiment que nzambe amoni ba comédien parce que ba comédien ba répondre belé ba ekoyoka liloba oyo mosali na nzambe message o azwaki boza toujours connecté la personnalité TV boza décidé pour ya ko bakeza te bolandi mate ya bino moko ba TV za radio TV za bilili na pesi merci na mama Doris Lema la personnalité bisiko za bambote belé un bisi bazabaka na motema ya John Kimbabu place za bambote belé jiliwa ta mwasi kitoko na kata London City bambote belé pe na bosanité lisusu Hercule m'envoie tout va bino balatité en direct de London City tout le monde la prochaine numéro ba reproche na bino ba conseil na bino sanga bien